Matondi mingi balandi ya Congo Live Télévision. Merci penza pour bozara. Et belé pour na kolanda chaîne YouTube na no Congo Live. Lelo penza tozali bongo na kati ya siège IDPS kokuta na bongo na mwana mboka Sole o bino penza bolingaka mingi. Babenga mingi papa Sola lo bayambaka Sole chaque jour ah yona yamba Sole chaque jour to suka wapi yango lo te na bité to zonga na papa Sole to beta un peu d'actualité aux autres bongo na mboka Congo mbote mona mboka shu mbote mama journaliste mbote na bande wonyoso bazana kasumbalesa parce que na kacha mboka batu babenga mingi na kasumbalesa na Lubumbashi bamuso balobike ba cotiser mbongo poto ya to sala parlement de Bukara wana bafuta billet aller retour donc zamba pambola bino so boye bo mona nga vraiment la vie to solo politique na libanda mboka ba mama Angèle Mpumbo na Virginie mama Chantal Rogerio na Allemagne bande boze belé bande kwa basi oyebike na kacha ba combattant IDPS bande kwa basi bazana compassion mingi muso azolo bage papa est-ce que balate ngake te na bala nanu te mama nanga donc pona olobake no bolingo za na IDPS vraiment nzamba pambola bino tozo sala politique ya solo. Oui, boni basangwa parti zaya utamwa malamu. Parti IDPS depuis création nango le 15 février 1990 jusqu'à présent etambolaka malamu. Administration ezaki toko président Félix Abimi président République atiki mandat na Jean-Marc Kabunda comme président délégué. Jean-Marc Kabunda mati président IDPS par délégation. Maintenant, Augustin Kabouya a assumé intérim comme secrétaire général nommé par le président délégué Jean-Marc Kabunda. Donc administration et fandi ezaki toko ya kobangi zate. Namoni ndenge maneko boya mwana mboko Augustin Kabouya pas ba di progrès na moni lelo penza réconciliation zongi ndenge mwana mboko Augustin Kabouya baki ayeko kota bongo kimia na kati ya IDPS na moni lelo penza IDPS komi kimia te bana di progrès zaki bana di progrès te po parmi ba victime ngape na zalaki okotuna ba combattant ba yako lukanga tina nda po balbe na ka bondiste ba bukangai ozolanda ezalaki to eko comprendre que no ezaki batimoka mikuse bande kwa fayulu ba infiltrer di progrès poza mukuse mutabandu na mukuse na pe mutabandu na ko ekolo na ngate mais ba mikuse wana lekai makasi kolekanga ozomona mama do to eko comprendre que no bazaki ben filtrer moko batindaki bango po bakosa ke bana di progrès po ngana zaki victime so na zaki victime te bolinga bolo bato loba tika loba ngana zaki parmi bato yo ba soit disant bana di progrès wana bayaki tina ndako po ba levenga ba bomanga mais to yeko sala identification to comprendre que no ezalaki bana di progrès te ezalaki nde bata fayulu bazalaki infiltrer biso IDPS ata to potani to lukaka bato na bandako te oyo komati na niveau ya lukanga na ndaku ko kende luka président Delphin na ndaku ezalaki bana di progrès te ezalaki ben infiltrer mais d'une manière générale IDPS eza partie de masse en air pona ko trai IDPS azanga raté ben filtré bazanga te mais to identifier bango muto a 8 ans mulai na IDPS to yeba combattre IDPS na langage kaka omona lelo so yena siège mama na zo kosote parmi ba président parlement debout naza très aimé car na bataliban mboka te même na kacha base pourquoi koloba nanga bato bazo sentir vraiment que na zui enseignement tisegeli wa mulumba jour penga na ko bebisa omona kaka bato oyo balinganga basali nini baboyinga donc IDPS ba yeba combattant na langage ya solo oui mwana mboka Sole dimanche ute ko le kapenza événement zaki mo ebele na ville na biso ya Kinshasa to kende na meso zaki penda monene action de culte action de grâce pona kotika mboka na maboko na nzambe lolenge be élection eleki pacifiquement qui le président Félix azubongo bokonzi to mona ki présence ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi kuna na kati ya stade de martyr message ni ya motu ya penda okangaki na messe wana ya action de grâce mama message na kangi 4 éléments au président république alobi pona mboka onga na zako yebate 4 éléments président alobi très nécessaire premier élément na kangi Félix qui n'a jamais géré la république mais abandi na kosenga bolimbisi yemoko conformément na Luc 18 place batumi balé bakenda ko prier nzambe mususu babengi soki mo pharisien mususu samaritain. Mais Félix a mis quitté ça que Dieu je demande d'abord pardon. Ozolanda mama, aza mwana nzambe asolo ezotalisake Félix azana humble. Deuxièmement, il a demandé pardon pour tous les dirigeants, anciens dirigeants, c'est-à-dire Banda Kasavobo, Joseph Mobutu, Joseph Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila oya mwana bangonde batu bateka kimboka ifo koloba ya solo. Oyebiki preuve à la puto ozonga na mwa Mobutu mukena ne 75. Soki totangi na Genèse en tout cas chapitre na bosani bao batanga la Bible na Genèse au monde nzamba zolo bakuna nini je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront parole wana nzamba zolo bisana Abraham na bana Israël en d'autres termes nzamba linga lobanine
akolakela mabe mutu azolakela Israël mabe akopambola pe mutu azopambola Israël. Mais notre grande surprise en année 1975 Mobutu ake na tribune na Nations Unies ba état nyonso bazaki témoin akati relation diplomatique na Israël. A lobby boye je coupe la relation diplomatique avec l'état d'Israël pour l'intérêt à Palestine. Or banda 1975 wana mboke kota sous la malédiction. Alors pour délivrer la République, et c'est une prière, et c'est une encancarte, et c'est une franc-maçon, et c'est un Dieu lui-même. Or Nzambe a répondu à Banane dans la prière. Il y a un deuxième élément, président Félix Ayego Senga, Nzambe limbisa ba dirigeant na biso ya kala, ba o bateka kimboka. A margué atangi ba kombote biso to yebi bana ba teka mboka. Bon ba dirigeant biso to mona parmi pe ba o bateka kimboka pouvoir ya Kabila teka kimboka kasi. Bozali ka kino le na mariage na bango le quoi c'est comme si bozo protéger ba o ba bomi mboka. Maman Félix a eu pouvoir na coup d'état. A eu pouvoir pe na rébellion tendenge bemba zako ya na 1998 ou soit l'aura désiré na 1997. Mais Félix Tshisekedi a respecté statut à IDPS, a respecté règlement d'ordre intérieur à IDPS. Oye prôné que l'élite na biso eza pacifique. Moyen ko pouvoir pona ni tokendaki na Sun City. Tokendaki na Sun City parce que so kotangi exposé des motifs ya constitution et lobaki boye. Depuis 1960 jusqu'à présent, jusqu'à 2003 Congo ezako kende na divagation politique. Ozolanda mama, mutu alingi kosala coup d'état azwa pouvoir. Nde tokendaki na Sun City to bongisa makambu po peuple ye moko banda kopesa ba candidat na pouvoir na nzela ba élection. Nde omonaki élection à 2006 et à 2011 na 2018. Alors lokola Félix a eu pouvoir na nzela coup d'état a eu pouvoir na nzela ba élection et sengeli to respecter ba principe et procédure constitutionnelle, c'est-à-dire quoi? Il va nommer le premier ministre mais au sein de la majorité parlementaire. Il y a besoin de FCC de Libala. Pour ceux qui sont Libala, nana kozala mwalsi, nana kozala mobali, nana kozala pasteur. So bon même biso esprit wana. Il y a besoin na bango il faut benga ngo solo eza coalition pour na kokokisa oyo article 78 il y a constitution lobby que président ko nommé premier ministre mais na kati majorité parlementaire. Et président république a talé à lobby que banani baza majorité. Aluki na lamuka biso to leki bango na député. Aluki ba indépendant bazaka 4. Atali FCC nde baza majorité. Maintenant tout ça la coalition na bango pour gouverner ensemble. Mais gouverner ensemble et lingi ko lobate ke soki basala mabe to ko kanga bango te. Tango gouverner zofanda ministre de la justice asali musala nae, y intérêt asali musala nae. Oh nous ça sala mbeba qui vivra verra. Oui, tozoki na mwasi mobako kanga ki 4 aussi c'est ya misatu a lobby na sengi bolimbisi pona makila peuple congolais tangama et tangisama na mboka oyo. Or, ceux qui basent le peuple congolais à Koufa pour la lutte pour Namboka, la majorité c'est les combattants de l'IDPS. Mais le président de la République a boycotté un combat IDPS. Preuve à l'appui, papa caméraman, ndako efandi simanabiso, eza bureau IDPS. Ceux qui ont na kati au filmé au monake, to boya kotia peinture na kati ya siège au po, batu ya FCC à l'époque bazaki na pouvoir, bayaki kotumba biso. Donc biso tozane victime ya régime uti koleka. Mais pour na compléter malobo na uti koloba mais le la coalition na biso so senga que premier ministre a outa na majorité parlementaire to bon ma peuple te malgré to za ba victime to travailler ensemble nde président république a sengi makila ma yesu ayo ke la biso mawa mutu na kacha IDPS peuple congolais akufi na balolenge nyonso ya ko calciner ya ko tumba ya ko kalinga ya ko bomana masasi ya ko tuba bambelia ya ko égorger to kufi na balolenge nyonso nzamba silikaki président république alobi limbisa biso ya misuka peuple congolais landanga malamu président république alobini nzamba limbisa biso un beau pays qui a beaucoup de richesses mais peuple naye azo vivre na lipana mwamba yo fele nzambe limbisa biso pona nini toza motema mabe richesse nyonso biso toza nango Félix azolo babongo il n'a jamais été le gestionnaire. Les gestionnaires c'est les autres mais asengi kaka bolimbisi et na point 4 ezaki na point moko ya suka ayaki kosilisa koloba ete nzambe kangola Congo nzambe fongola banzela Congo pe banzela fongwami na onyo sezaki le passé 3 mois liboso ko ya mamoko ya kolukango lubike no oui ya solo nde na yangwana na yebisaka peuple ke ko botala bandoki musika te bandoki bazana kati ya FCC bazana ndoki na bandoki bazana kati ya lamuka ezana deux classes politiques na kati ya Congo oyo esala ke peuple congolais akufanzala ezalaki parti moko impère mais impère lelo ezalaka sute bato babomango babatami na deux places na batami wapi babatami na FCC babatami na lamuka yangwana ko te na kati IDPS bazate ata na cash na lingina makamba cash te parce que cash quand on parle cash mama to ya koma ba polémique c'est l'IDPS
l'IDPS a déjà et ça la parti politique mususu mama en réalité ça parti politique et ça association à 5 personnes ndenge na zana structure nanga aba le tribalisme au mona pe ba créer ngona ministre intérieur au benga ngo parti politique quand on parle de parti politique il faut voir poids na yo na niveau national ko la ba Félix azana batabando ko la biso obike mama na ndenga lela Félix me mutabando no mobunda idiofa Ozolanda na ndenge akosakana te pe na pese instruction na bige mama so ina yoki una ndoto na lotike voter numéro 4 en tout cas na se dépendre Ozolanda mama nanga donc pona koloba ke no o nyonso malgré zaki na question note o nyonso fa la zako loba vérité des îles ezaki nango concert zako beta po se peli sabat vérité des îles son nom c'est Félix Tshisekedi preuve à la Mbusa Nyamwisi vérité des îles c'est Félix Tshisekedi on comprendre que no IDPS n'a jamais géré mais Félix Tshisekedi a sengi bolimbisi mais elo nga na ko sepela tala mutamote mama banganga bandoki bazana mboka oyo bazoluka Félix balobike to peso kindoki po mboka kende Félix alobi non kindoki makasi pa nzambe na mema mboka nanga na maboka nzambe kasi ba chef coutumier pe bazali kolela babi président Félix azoye babango te ndenge président Kabila ameka un peu ko reconnaître bango kasi président Félix akimi mingi na ba pasteur o mingi pe bazaki na ngambo ya président Kabila te ba chef coutumier bazala calme ministre na bango azobima c'est le ministre de l'intérieur a s'occuper na bango ozolanda mama nanga bozala ka metango gouvernement zobima ba s'occuper na bino mais il faut pas se comparer avec Dieu yo za chef coutumier mais qui t'a créé mais c'est le tout puissant ozolanda mama nanga nzambe nde mutakeli bango bakolo mabele l'état nde mutapesa bango pouvoir wana kibozala bakolo mabele c'est l'état le sous-sol et le sol appartient à l'état congolais au peuple congolais et non au chef coutumier mais na portion de responsabilité na bango bazala ngo conformément na constitution et sengeli to respecter bango ministre intérieur o aza na domaine na bino akobima bozala agréé ba ko futa bino ndenge ba futa bino jamais. Oui, mon mboka Sholé, mokolongo peka e dimanche, mon mboka Jean-Pierre Bemba, oyo ayaki, bakenaki bongo na aéroport Kino Sainte-Thérèse. Kasi kotambola kolongwane na aéroport, kokoma côté babitabe moi désordre salamaki, yayi de mort, bato bazokaki na ebité, bat bande kotambola pacifiquement. To ebité tas de droit ngo kato ke nango bongo. Te zalaki babilo babwa na ba réseaux sociaux bato bakufite. To vérifier biso moto ki taposo bato bakufaki biso to linga to ebisa président boyete ba policier baleki sina lobelo mo basolo na bato bazoka ki so bino bo vérifier ki ya bongo bato bazoka bato wana bazoki na masasi te na bagaz te mama oza journaliste lo babosolo bango tonga bazaki bazalo ba ni Jean-Pierre Bemba zo ya soulèvement populaire que soulèvement populaire les allez 30 ezaki les 20 ta bazana bato te IDPS nda azana bato IDPS tanga zo ba soulèvement eza makamba ko ganga te boko vivre na terrain makamne eza osalema o wana eza comédie preuve à l'appui nani o babenga so vie madidi atamboli Congo mobimba Jean-Pierre Bemba zoya soulèvement ko salema Jean-Pierre Bemba ke na Sainte-Thérèse et maman il faut boloba makamba solo est-ce que soki Kabila azalaki na mboka oyo Jean-Pierre Bemba lingaki aya mais peuple congolais bakosi bango balobi Jean-Pierre Bemba Charman Jean-Pierre Bemba Igwe Jean-Pierre Bemba Mutamatuza Manduki akokangela biso Kabila mais peuple azobosana ke il y a 10 ans passé Kabila bimisaki Jean-Pierre Bemba na kine na boulevard Lumumba Mbango et grâce à Dieu Monisco azaki na mboka oyo soki Monisco azalaka tembele lelo to regretta Jean-Pierre Bemba. Mais Félix Tshisekedi n'avait même pas des militaires. Awana Frézias, Kabila incapable de tenir ta police Morabomaï. Entre Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, qui est plus fort? C'est Félix Tshisekedi. Parce que lui, il avait les militaires. Bataillon. Et des commandos formés par ancien président Mobutu. Biso nyonso nga na 2006 nzambe likola zo monanga soki na kosi makamona aloba même na butunza babomanga na votaka Jean-Pierre Bemba parce que IDPS tokenda ina élection te biso nde ba combattre IDPS tolobike Jean-Pierre Bemba to pesa kombo soso ya mboka Joseph Kabila ndeke akokima kokende nde sala succès ba voter Jean-Pierre Bemba croyant qu'avec les militaires qu'il avait avec tous les peuples qui étaient derrière lui akoko sala mu eloko akobengana Kabila mais Kabila notre surprise abengana Jean-Pierre Bemba awa na boulevard Lumumba tango Jean-Pierre Bemba soki mana Gombe mama soki nazo reconnaître makambo eleka kala na kanisa fia nanga igota nzambe ponga na mwana lemba vana ya kofutela na mumbele awa via na zako zala moment donné problème boboke na galerie na bofuka me alukelo ata mweloko ko hôpital depuis daya vraiment na regrettaka Bemba pourquoi ko sakana na batu boy ozola na mama pe Kabila bimisi mbangu awa ba via Monisco likolo ba chat de combat Monisco muto ati ata téléphone ba filmer te azoka soni ko bima et kokoma na ambassade ya Afrique du Sud si ce n'était pas Tshisekedi wa mulumba bele babomi
ambassadeur a bengi Tshisekedi mais papa na sala ni un aventurier bemba qui est devant nous ici abibo kose car l'amour du Congo nde ba kose ba bombi eti ba bimisi bon mabe a Félix Tshisekedi to Tshisekedi wa mulumbe za wapi donc soki Kabila zalaka na mboka o mele bemba zalaka na CPI grâce à Dieu mais c'est le président de la République Félix Tshisekedi yango nous mona mama tozana slogan moto na opesa ba combattant IDPS en dehors ya Félix Tshisekedi il n'y a aucun politicien qui peut parler pour l'intérêt général quand je parle de l'intérêt général c'est l'intérêt du peuple congolais mutu moko azate yango to loba boy soki bolanda phrase bien soki Félix abongisi mboka o te to kende sous élection te to belela ka nzambe tinda biso yeso za la président de la République pour en dehors ya c'est impossible nazo ya biso c'est-à-dire que ça l'appelle impossible pour mboka beba na maboka Félix Tshisekedi donc lokola yeso pour ye ko ça impossible c'est que ça l'appelle impossible pour Félix abebisa c'est que aza kutu ko bongisa ngo kaka pona ko lobani pona la paix pour to kepe na ba 200 jours 200 jours ce n'est pas un problème Congo peut bonga c'est le problème de même 60 jours ko bonga problème ça to luka mbongo ekoti peuple congolais mbongo ekoti place au Kabila za ko yiba ba milliards zo bima par an ata 1000 francs zo bima soute mbongo eza place moko zo kota bozela ba vivre budget les lotos avant dernier pays na monde na budget avant dernier pays RDC Ozolanda mais Félix Tshisekedi a remema biso ata 20e na monde na budget to tana mboka. Oui, mon mboka Bechole na message penza oyo mon mboka Jean-Pierre Bemba akine ko babongo na meeting na Saint-Thérèse lo nyo motuya oyo penda okangaki na profit ya population congolaise. Jean-Pierre Bemba message est bien mais l'expérience politique biso tozana ngo tozo benga bango barize. Ozomona mama tango tozo kende Genève tozaki na ba politiciens awa. Lopango ozomona IDPS Adolphe Muzito azako kota na mutuka tuna ba combattant nyonso. Martin Fayulu azoko kota awa. Bango nyonso tozo yamba bango awa. Bazo ya bango nyonso na langage moko tango tozo kende Afrique du Sud notre candidat c'est Félix Tshisekedi. Nzoka ndezaki riz mwana batu papa batu azala motema malamu na bolingo na bango nzoka nde bango bazo ya na barize. Maloba oyo Mnani Jean-Pierre Bemba lobi na Saint-Thérèse bana mboka bao balanda biso eza maloba kitoko mais toza intimider na maloba wana te parce que toza desi ozolanda desi po desi te kuna na kokoma d'ailleurs Kotan est-ce que Jean-Pierre Bemba a zappé na pouvoir autant combattre Tshisekedi te preuve à la pluie talaba combo Jean-Pierre Bemba peuple congolais talaba combo Jean-Pierre Bemba lobi une minute de silence King Kester Papa Wemba Marie Missam, wana ba komba lobi une ministre de silence. Même Chebeya pamba o muta droit de l'homme azako kote la ye. Abosani. Attends comment mena. Pona koloba nini, pona koloba ke ba niveau ko une minute à silence pona Tshisekedi wa Mulumba ezala ba niveau ba Jean-Pierre Bemba te. Tshisekedi wa Mulumba n'a jamais traité avec des aventuriers. Si vous êtes un aventurier, jamais koloba une minute pona combattre Tshisekedi. Au moins que vous ala sérieux lokola biso. Ndé to kotanga combattre Tshisekedi. Donc ezala ngolo le soir koloba te problème na biso ezaboye. Bemba a pesi message à malama lobi ke no débat il y a vérité des îles, ça combat na été. Mais batoana basala la politique, il y a mensonge, il y a le kuta. Bazana intention mususu mais na public bazolo bamaka mususu. Et ko intimider bisoté. D'ailleurs bazala ki bango nyoso basangani to batra ki bango. Ah Moïse Katumbi azana bambiswa ko postuler ba voter na Katanga. Jean-Pierre Bemba azana bambiswa ko postuler ba voter na Équateur. Munani Martin Fayulu azana bambiswa ko voter ba voter na mboka na bango tayeba te so ezala kanini. Ozona na mama na yebitete na za muta ijofa mubunda ijofa na mona kombo Amadidi na ijofa te je vous assure. Comment Amadidi ezala bata ijofa te. Nazolo belo makamba solo. Ya bambala. Ezaba komo na yebate za ba côté ba nini ba Cameroun mais moi to vérifier à la prochaine to yeba ngopona koloba nini seul mutu ba voter na étendue nationale c'est Félix Tshisekedi preuve à l'appui je suis de Bandundumo candidat en 2023 jusqu'à 2028 c'est Félix Tshisekedi na lobi ngo déjà candidat na Félix Tshisekedi ya Bandundu na famille na biso tozala plus de 300 na kacha Bandundu tous les 300 fois wana yekene na Félix. Oui mon mboka c'est comme si discours ya Jean-Pierre Bemba azaki un peu ko se retenir de tazana besoin akuta na bongo na président Félix. C'est problème à Bemba Mpiaka ya 10 ans na CPI. Ozolanda. Donc on a besoin pour pouvoir. Yeah, ça na posa na lobaka ngona ba combattant na parlement de bois tout na bango na lobaka bo banga Bemba te azoya shida. Mundela comprenait que Kabila sakana ke na chèque blanche. Ba fi bien na CPI talaka Mundele ayebi ke mbongo mutu eza na ba banque na biso. Ba bendi esili. Si vous faites une négociation diplomatie, bâti à ta vice-ministre de la Défense pour avoir la peine de l'ongilogam formation militaire, à cause on est pas bon naï. Au solana pour pas discours n'est pas langage comme un militaire. Bâti à ta vice-ministre de la Défense, à une bonne mais même basé na catégorie à la politicité, koko ça papa na politique. D'ailleurs na infraction à ça na CPI, c'est pratiquement impossible à la candidat en 2023. Quelqu'un qui a été arrêté par la cour, quelle cour? Cour pénale internationale ne peut pas être candidat. On est à Félix, c'est la loi. Il y a un beaucoup ça papa na makamba politique est alliée. Aya sala ba faire na bango papa tika ki ba concession minene ya café na Équateur aya albungisa ngo po ba musale sala mango a lancé officiellement.
Oui, moi mboka besho to comme pusa moke na suka mokolo ya lobby Senko. Basaki penza déclaration natina été bazali un peu préoccupé na formation ya nouveau gouvernement pe basengi na président Félix Antoine Tshisekedi azwa penza ba responsabilité na lokola chef de l'État to éviter. Est-ce que le président Félix azali ko ba responsabilité comme il faut te? Mama tango Cardinal Mosengo lobi ke médiocrité na kanisa ke médiocrité za na peuple. Nous avons des ati na quatre église catholique. Un peu quoi, mais maman, avant comme un peuple congolais, c'était le vendredi passé. Le vendredi passé, délégation à Senko baki okutana na président de la République. Tango bakutani na président de la République na message na bango balobi boye. Tomoni ba avancée significative grâce à chef de l'État vraiment makambo ezo kende bien. Mais na souka ya communiquer na bango donation sur la lobi boye. Tokopesa ba grande ligne lundi. N'est que so posenga ya lundi à lobby. Mais chose grave, vendredi mais c'est chole. Yo lobaki ke mboka zo kende malamu. Président Félix a so dirigé malamu. Décrispation zo salema. Ba moni vraiment que Félix a na bonne volonté pour na bonne gestion pour intérêt ya mboka na ye. Wana ka donation chole. Et a commis lundi azo lobaki peuple zala vigilant, tozo mona comme si des choses ne marchent pas. Bon, nana zo bela malaria. Kasi bango bakende bakutani bamoni ke ba kosa yo moko lobi ke baba ba sa compte rendu lundi kasi ba meki osala bamoni ete président penda zo ba responsabilité selon Senko mama nazo yebisa yo Senko wana ndengo za boza mona mwasi ko meka okende ki maserte eza métier moko ba faible nzamba sala yo multiplier vous bota yo mobali bala zwa charge bimisa mbongo pesa mwasa kende wenze ozo kende obata mana kuva pour ça la déclaration inutile. On attaqué Banganzambe. Nganganzambe te l'église catholique basala politique basala Banganzambe te. Nganganzambe RFA énoncé Banganzambe yeso ya mukolonini. Botika masumu po makambo zoya. Tant so mona Nganganzambe so bimana te va so sala politique. Asa Nganganzambe te. Est-ce que donation sur le commun elogina za Nganganzambe. Mutakenda ko so bandroid ba Union européenne pour bateka élection. Et grâce aux États-Unis na ba paré plus sophistiqué ba bengi bango ba lobi c'est Félix Tshisekedi qui était chef de l'État. Donc donation sur les azana l'histoire ko pesa Félix Tshisekedi te que a pesa ba proposition. Il a travaillé avec Kabila, il a travaillé avec Mobutu, Mosengo wana nyonso. Troisième fois, bima pona papa Mosengo te. Troisième fois, o Tshisekedi alinga memela biso ko lia malamu na 1990. Muta memaki troisième fois pour Kengo Adondo, oya mundele. Na moi mwana mukeso tali tale longia Kengo Adondo. Ba oyebiso ki aza portugais. Mais Mosengo abimisi congolais. Osola na mama nanga. Donc bazana noso ko pesa peuple congolais te, bazo justifier mbonga bato ya Union européenne pour babimisa ki 28 millions d'euros pour na koteka ba élection. Mais jusqu'à présent, Félix a battu bango. D'ailleurs, peuple congolais sont dans l'église catholique bima. Parce que 666 c'est soit ligne, 666 na mokili l'église catholique à travers pape. Et na Congo c'est cardinal Mosengo. Donc bima na yo, luka be église to kende ko kota, po kota bo konzalola. Pona koloba nini? Pona koloba ke bakoko sabiso te, Félix a sa la gestion malamu. Nations Unies peuple congolais, Nations Unies basangani na journée internationale de la paix. Balobi boyi, batali Congo depuis 1960 jusqu'à présent. Ba monique il n'y a qu'un seul président de la République Félix Tshisekedi azo prôner vraiment que non état de droit, justice au fan. Nzamba pambola Félix Tshisekedi, nzamba pambola peuple congolais, avec Dieu nous vaincrons, nous allons chasser tous les démons, que ce soit qu'ils se cachent dans l'église catholique, que ce soit qu'ils se cachent dans Lamuka ou dans FCC, nzamba ko bengana bango nyonso parce que Lamuka, FCC, église catholique, les oiseaux de même pliage, on va détruire mboka oyo. Lelo description politique lokola eponi bato netika ya mwana mboka edika pende o butu moi ba famille na bona ba compagnon na ba kangama elongo ba famille na mama bazali kolela sika to uti penda marche to komi donc côté à boulevard Triomphant poto ma 24 basoda ba ba bari biso nzela to ebite état de droit. Dieu merci mokonzi mboka pe autaki boye azali koya population ekangi nzela babeleli président Félix Ayoka Mawa babimisi Dikapende dans le dossier Dikapende to ebite loko les dossiers privés ya président Kabila yango président Félix Moïse Simbango ya te dossier privé ya monsieur Kabila ezaki dossier ya Moïse Katumbi pour Moïse Katumbi na Kabila bazaki na problème politique te Moïse Katumbi loko lazaki homme d'affaires asakana na Kabila na ba minerais azako yiba bako pese 2 milliards apesi Kabila ka $200,000 nyonso bwaki na compte na ye tant Kabila eko timbelaje nde pesa ibarankini wana tokobe yango dossier privé mais ya papa général Edi Kapen na bité soit comme général toka colonel ya yeza dossier moko politique te eza vraiment dossier moko efandi na justice o esalaki ke un président de la république a kufaki o babengaki coup d'état soki to bimisi ye bongo tokoyeba tena na bomaki Laurent Désiré Kabila yango na dossier ya papa Edi Kapen bana na ye toza de cœur avec vous
tolingi bino tolingi pe papa Edi Kapen parce que na gestion ya président de la République Félix Tshisekedi azana posa ko travailler na ba soldat makasi lokola ba Edi Kapen mais problème ezanine Edi Kapen akota ina kasho azala innocent parce que il y avait un chef d'état au basala qui coup d'état ba bomaki et comme Edi Kapen eza cité na première position façon ko libérer ye eza pour identifier seulement ki ndenge nini to yeba banani parce que na mission ya président de la République esengeli to yeba nana boma Laurent Désiré Kabila déjà to yebi mutu ngo azala côté bakinga kati mais so te ba côté bakinga kati kuna kinga kati Joseph Kabila bon eza village munene batu basebele mais azala côté bakinga kati tango justice eza musala ngo molo tango ba ko interpeller Edi Kapen ko bima pe mutu wana era ko remplacer Edi Kapen ko dédommager famille Edi Kapen bon mona pe komi ba milliardaire pour na arrestation papa Edi Kapen soyez calme inaneze ebele si moi ebele pour makambo ne zala décanter avec Félix Tshisekedi sois calme batu moko ya lamuka ba ko kosa bino teke tala Félix boy batu nyonso lamuka wana cher congolais ils étaient nommés par Joseph Kabila commençant de Adolphe Mouzid. Est-ce que Adolphe Mouzid peut apprendre les peuples congolais la politique? Il était le premier ministre nommé par Eraza premier ministre Nazé Tidja na Yese Bandundu. Ozolanda aya po akoma kuna to intoxika be Tidja ke tuna batu ya palu ba yebisayo na ba drapeau to beta bango poso ozala Bandundu ville au travail so ya Kinshasa po ezala raté to ka sango na bac to kanga bak na ngambo koto po Adolphe Mouzid akota Bandundu ville te je crois so kazolanda mission ayebi ndenge to salake ba période alingaki aya ozolanda mama nanga pona kolobake bozala calme Félix Tshisekedi l'homme constitutionnel qui respecte les principes et les procédures constitutionnelles pour arrêter une personne et à bientôt muto bozoluka Félix akanga il sera arrêté et papa Edi Kapen bango nyonso obima bozala calme. Oui, tokomi na suka le 30 juin oyo baila muka bazali ko bongisa bongo soulèvement populaire bino na ngambo IDPS eloko ni pinda bobongisi pote makambo na nyoso komate. Article 64 alinéa 2 régime nanu to banana alinéa 1 article 64 et lobi tout peuple congolais azana droit ya kotelema un individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Or, Félix Tshisekedi a eu le pouvoir par la force par les élections organisées par la CENI. Point 1. Dès alinéa 2, et kolobaboye, régime constitutionnel batel melaka yangote, babenganaka yangote et constituera nini infraction. Oh, nous savons que le régime constitutionnel est allé infraction selon la loi. Biso toza batamibe en tout cas papa fa yo azoko sayo. Preuve rapport au monde que hôtel nae o azako gérer yeto Samuel babotolier. Na ebité ba reno bo sala parce que eza déjà na vente publique. Ozolanda eto Samuel mukolo hôtel. Nazo yebiso eto Samuel ayaki awa alinga ya koteka aya ko sala ba stade nae. Akuta na président de la République a lobby clair que monsieur le président de la République un homme honnête obiso tozako luka pour gérer mboka ezala ki yo. Kolana makama Martin Fayulu te biso to yebi incapable de gérer même hôtel ya 10 chambres. Donc pour la banini yo so zoe bango te na zolo bebe chose vrai zala calme peuple congolais Fayulu elongine za ba chef de l'état te ba chef de l'état pour le moment na 21e siècle eza ba catégorie ba Félix et no ba bemba bata bakanda kanda te zo mona mutina te azoli aminu pona nini to yebite donc eza batumo bazana esprit à douceur eza batumo bazana esprit à pacifique parce que monde lelo bazana posa ya paix bazana posa kimia boza la calme peuple congolais na yoki mama je crois peut-être ba question sous ici président Chigito Bengingo lobi que non bolandi communiquer à Joseph Kabila lobi que Kabila alinga comme sénateur aza sénateur a vindenge constitution à République lobby et alinga za la candidat na président bureau définitif à Sénat pour passer la Félix coup d'état ça c'est malaria ou quoi te ya lobby était abiso ki makambo nyonso evandi na Sénat nde abanda ko ya ko siéger te o ngana zolo bandenge lekina ba réseaux sociaux na otangela même bandeko na France ba benga ba lobi que Kabila alinga comme président Sénat pour passer la Félix coup d'état fonction ba pesi na Kabila sénateur à vie eza titre honorifique eza fonction moko activité eza fonction moko ya participer à senga ba motion incidentielle eza titre honorifique il ne sera jamais le président de l'Assemblée du Sénat azotika la ka kuna na titre honorifique na ye bozalaka te na bato la muka ba info ba pesa lokuta batanga constitution te il n'y a qu'un seul chef le président de la République Félix Tshisekedi d'ailleurs seni a mandé aussi la token d'élection tozo tia mutu moko malamu ne yango na bomona ko tozo tinda monsieur Donatien Chiole azala agité pour ba commissaire président seni abimisa Martin Fayulu ndeko na ye ozolanda tinda pe Pierre Kalamba kuna suka wa Pierre Kalamba
soki tolobi ki aza combattant IDPS c'était bato bazolanda biso benga biso baventurier. Pierre Kalamba azaki combattant IDPS mais ba combattant bazaki na makila trahison lokola batibala. Ozomona oma ne tozana ba combattant belé ndenge bazingi yo. Mutu na mutu azana poste ne mususu aza sentinelle, c'est clair maintenant salaire à malam. Mais mususu aza la président République. Biso na IDPS to bongisa ke président République ozala Félix Tshisekedi. Premier ministre Kozala, Bajamar Kaboun, Bogise Kabuya. Mais Kabila a comprendre que Nakotika Batouana te pour basa dynamique, na iba tibala o liswe toboka. Ozo mona po ba document mususu amonaka ngo biente. Nda yaki ko yiba tibala. Ozo landa mama. Mais bazaki ba combattant IDPS, ba combattant bazana ba makila à trahison. Preuve à l'appui maman journaliste lelo toko wanga na teke Jida aza disciple à Yesu te. Jida azalaki bel et bien disciple à Jésus-Christ. Mais na makila ne azana makila à trahison. Ozo landa mama. Baza ba combattant IDPS mais na makila à trahison ya Obama Tshisekedi. Ozo mona. Mais problème ezate azalaki candidat IDPS na CNT. Candidat IDPS na CNT ba de préparer zanga. Ponga nazo bomba te soki naza président commission électorale indépendante ya IDPS Félix Tshisekedi abimana 200%. Wana les résultats ibani déjà. On a aucun tricherie. Tricherie te ba fois normal po na bulletin nyonso na kota ngo 200%. Yo za vraiment surveiller Félix Tshisekedi aza candidat. Jean-Pierre Bemba candidat, Martin Fayulu candidat. Maman journaliste ayo ndeza ba question. Batie longia Bemba ya Félix Tshisekedi ya Martin Fayulu. Ba lobisa la choix président puis yo koponana. Félix Tshisekedi. Yo mo lo ba ke Félix nda président. Ozolanda mama na ngato lo ba makambo eza vrai. Oui, to comme la souka mwana mboka. Message na ona ba diaspora nyoso bazali kolanda o babi papa Shikito Mushashino. Soka yoki so l'état olala te. Message nous a na ba diaspora nyoso olala. Bande nyonso apoto vraiment le 30 juin ngoyo bazo bang sabino ke soulèvement populaire rezate. Tozo fêter anniversaire ya le 30 juin oyo mboka ezali sauver. Soki bo sepeli par exemple que toza l'ambiance na bino maman nga journaliste azana numéro na ye na téléphone na écran wana bokomona ngo bo bengi biso ata moi ba t-shirt mo boto latina le 30 juin poto panza message ça nango malamu biso IDPS après na biso politique ya banditisme te mais soko lingo sunga biso Tshisekedi awa eza makila Tshisekedi oh viens te wana to sala politique po mboka e bonga mboka kende liboso mboka pe yango ekomi ko bonga année prochaine bongisa mona na so bota kate kende bota mbangu po classe eza nga yo fele Minerval au foot anote donc hôpital pe yo fele nzamba batela Congo. Oui, merci mingi Balandia Congo Live Télévision to meki bino mwana mboka Sholé o penza alobelaka na ngambo bongo ya IDPS na ye to lobelaki actualité ya mboka Congo. Merci na wazaki bongo na sima caméra gi. Merci na ba nyonso bandaka biso na mikili ya poto na moni bongo mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix Tshisekedi ndenge ba Sholé baza ba yoka son ba fils Mikoko moko paza kuna vieux Roger Luma depuis France na pesi ba mbote na pesi mbote na un tonton doux de caractère mon vieux David Olito docteur Emmanuel Lokota depuis États-Unis na pesi ba mbote mon vieux Shikito Mushashino yo Sholé hein ozomona vieux wana Shikito Mushashino zelaka mikoleko yo komona okomona kama kamba salo vienga na lobi na minte sepeli seka nenga na sepela vieux Shikito Mushashino na sepela le 30 juin pe yango ngana bino soki nzamba azongi te to mona ni na mikolo ezali koya.